mais il dépêche de bino kete tozali parti à opposition té to si to changer déjà identité déjà ka to comme parti au pouvoir ngai moko nazali aner ngai moko biro di il dépêche viva yoko tuna yoko intimidé ngana likamone liboso zaki masala kisa carte ona za muto idepesa kanga muto idepesa oyi siko ba komina respect masa keba muto ana koza ya beta maboko kombata beta maboko idepesa viva si c'est baluki nef eza boite mokili ezalaka na ebandeli pe na suka nango. Qui peut croire na vie à mokilo ike lelo kora etiseke des oya bako dekorango pe ba pesi yango kombo erona beta maboko kombata beta maboko ide pese viva liboso ezalaki te batuni débat siko débat na télé 50 na RTNC te tiseke di non arana ezaya ba héros nationalité aga simple combattant abundaki na ye mais arana été siko tuna bango siko débat na bango masolo changeaka te salenene yango koyoka to kobete masolo a Madidi Martin azaka na ba langage chaque fois azo sala ba descente a changeaka par air langage na yeza laki ke tozo senga vérité de papa irne parce que vérité des urnes est-ce que batu ya ide pese neba organiser que élection azo senga vérité des urnes toko koma wana yo yoka yo zela yoka makambo ide pese viva akomi kosenga vérité des urnes akei voyage ayebisi bato kete soki nazongi nakozala na makasi nakopesa bino rapport oyo bakopesa ngai nazokende kobunda libanda naya na réponse azongi boye aye na danse mbeyambe akomise papa politicien boya utawa Tshisekedi meme batu baye boni jamais okomona kaye avanda boya seka ou bien sala nini charisme ya liboma ide best viva meme boye milliard ya yebi déjà que nasina mesana na batu ebele mais Fayulu a se retrouver devant batu abosani que ta za leader abandi kobina alakisi identité na place nyonso azokende bakomi kotuni que te vie bandela mwa danse wana avant oloba bandela balobi te makambo nyonso olobi toyoki yobina nano idps viva pour comprendre que te un politicien il faut azala na charisme makambo Fayulu azali kosala amonani déjà que azali petit na politique badrible ye non seulement na batu oyo biso po tobanda politique président Félix abandi politique azokende bango bamonaki lokola azosala théâtre oh moto azotambola partout ye okakanisa boye asi alamba déjà nzungu déjà kala biloko ebela déjà ka bango baye kosituka papa potokende na États-Unis bamerika bayesi bango boye awa boye pono topesa bino pouvoir yo identité komo nona ote Martin komo mosusu nani loba o Martin yo ebi Martin loba identité na yo ezana o Martin Fayulu te toza déjà na président omoni na machine oyo ya voter ezaki na place moko na réseau wifi place on a ce que voter bazo ezo comme a voter nde sika ba américain basi bazoki déjà résultat kala il est best viva si satellite bato ya liboso ba ko féliciter président awa nanda kwa liboso ambassadeur des États-Unis voilà
bino tu bozo rêver bolo bien te papa to éviter Kabila est-ce que Kabila kokende mais makambo c'est là qui déjà ka ba Amerika ba bandi pression ba éviter petit soki au CDT oyoka nini petit à l'éviter oyo bana matete bakoti moyena cha lipekezate c'est pourquoi moni pression batu bakomi koloba oto sololi toyokani Kabila comprendre que tena sina échoué soki na salaire banoko moto boyo basumbisa musée oyo kaka bana mowa musée bazaliao c'est pourquoi moni lelo to comme une étape oyo mais faut une zo bossa na que parti de pes to ko se comparer na parti oyo ya été beta maboko kombata beta maboko IDPS viva ceux qui ont mekimbu meleli pour baza autorisé ça va idée donc tozali parti au pouvoir il faut comportement na biso changer mais ce comme ni monto azali ko se comporter na lulengo wana za moto IDPS ça va idée comment yoko banda makelele papa PPRD même FCC bazaka na makelele chamo comment le comportement ya bata boy et puis il faut y remarquer il y a biso l'équipe yeti ba le sur permanence ni congrès ni ordonnance moko ya présidence auto yiko sur permanence IDPS viva na moi ta papa bino bozalaka te hein boto na biso moi na machete na milaki to yiko sur permanence IDPS Kakaboye, on est un coup d'état. Mais Zamba Sungibiso, Facha Lebite, Ndenga Bozabo, Isoki Montouassa l'erreur, Naina za président. Oko Kende Bolo. À partir de d'abord, yo, Mbongo yo, 300 000 zawab. Soko salaire, Ukoyoka Umukama. Na lelo, depuis ba nommé déjà Augustin. Na yoki voit na bangote ba tu directoire moko wana papa wana bundisa président Tshisekedi du vivant papa wana alingaka ete papa wakwenda kwenda IDPS viva wakwe basimba ni papa mukolo ya oti 6 na yuko za IDPS papa wakwenda IDPS toana bitumba moko il faut maintenant il faut beaucoup de prières puisque bitumbe komi makasi bitumbe komi makasi me bakolonga bisote est-ce que nzambe muntu akobunjise kolonga ya azali na mokili oyo donc fachi aza ya nzambe nazo suki sana pesa pende ko yoka siko prophétie ya pasteur kwa mwana nani kabunji wale lesa wakabo IDPS viva osoko ya minga ite ogoda edandeza papa mukuna aye avant-hier mukuna lobite président yozo ka somaka ma prophétie petit wana za muyi biloko na ya lokota ngai nde na za vrai prophète yoko umela okufalelo na lobite petit wana za lokota donc on comprend ba passer bazo le poste ya société civile maison civile à chef de l'état ya wana bazo le maison civile donc facha comprendre le bité bateau yo théâtre ndezo pusala donc tous à la kimia le col le président doit continuer président lingi konome banani bato ba kwede ye le leso qui est sali que azo pouvoir na ye azongo na pété ça boité eza tika makambo moko il faut congrès papa congrès ozo senga biso na moment oy tozo senga na to sala que peuple amona IDPS loba trop
toujours senga biso ke tosala sikoyo tokende congrès ya problème ni or congrès extraordinaire ezalaka en cas d'empêchement définitif. Est-ce que Félix Sekedi akufi? Mais bazosenga biso congrès et pour 3 mois. Miyibi oyo miyibi bamonaka na poisa idps viva yango faci alobi te tika makele na wenze mpo na minute oyo bapesi ordre ndako ya kuna na mesa oyo batiaki mpo batiaka réunion alobi bobuka ngwande mesa ebukami siko yo ya kosala réunion ya directoire papa wa kwenda siko babandi bitumba ya kopanza eske bakokoka yango moni biso lelo tozali awa na tous les 4 fédéraux oyo basalaka ke idps eningana na Kinshasa bazali awa lelo bokoyoka déclaration na bango mais en attendant bazobongisa courant awa tokobeta politique en désordre eza boyi te na bosanaki eloko ya madidi vérité de quoi yoka eloko soki oyini ozobundisa nzambe eske nzambe moto akobundisa nzambe kolonga azali tala lelo ndeko akei bazokende Kisangani oyo tolingi tokende kosenga tosala miting ya vérité désigne bapeti mpe moko bakontaki mpe na rythme balobi vie bino boyebaki te terrain oyo ese ekoma déjà terrain ya Félix Sekedi tilo mais lokola bino boye kosenga vérité désigne zela ozela tozwa na bino en attendant bazoyemba nzembo evo bazali na sake na ye azoyembaka Fayulu Madidi Martin asutuki peti na suka peta alobi te peti master tozi libela la recueilli $10,000 siko papa mama yo ozokende na Kisangani na $10,000 ozokende kosala na yango ni na suka peti moko bakei kokangisa yo ye moto ayebi alobi te ngai napesaki passeport na vie Martin botu na ye passeport eza na maboko na ye mais Martin Fayulu passeport ekomi na maboko na yo ndenge papa mon petit moko ayaki kotikela ngai te papa loba bien donc là la bateau ya madame Eva bazali si c'est comme ça makambo koto ya meeting na kati nazongi na ngai nakoyekende na yo lisusu te nakomi koperdre balare na ngai idps viva yango ozoyoka batuni Steve Kivwata après Kisangani bokende wapi est-ce que bokende katanga te bokende pe Kasai bosala pe tourner ya vérité de na katanga bayebiseke te soka za mobali aya asenga vérité des signes now vérité des signes papa il faut zala d'abord eloko soki si réellement eloko batwana il faut pas se respecter soki eloko na bango ezalaki ke ezali eloko moko fondé il faut pas respecter Moïse Katumbi mais comment eloko possible changer parti ezalaki plateforme électorale et c'est comme plateforme politique mais bozo continuer ko respecter nani Katumbi te ndenge nini yo sokende koengage ki lisusu la moka Katumbi alibite master ndenge za boye soki na ye ngai na yo orange total lobby mbusa na mwisi siri BBC na RFI Jeune Afrique alibite ngai na uti kozwa passeport nazozonga na yebi makambo la moka te Félix nde chef de mbusa papa yo uti kosala vérité des enawa yango facha alibite botika bango bakosala bakomesa muke bazopusana bazochanger langage aussi longtemps bazoya aussi longtemps langage ezochanger Fayulu akomi kosenga kete il faut tosala marche tosenga divorce entre Kabila na Félix Sekedi po Félix aza ndeko na biso toza bande ba Félix ya Fayulu aza Camerounais de naissance un Camerounais de naissance un caméléon de naissance soki omoni bato wana bayebi ke place nini tokoki kozwela
il faut directoire et kamba parti. Ce qu'on va tourner, mais c'est Valentin Moubake. Tozier le na top Congo. Ce qu'on y a sur le banal qualité en tant que na. On a zalaka ancien conseiller. Audalaka, Zoba, Maëlete. Tozo benga y Valentin Moubake, Moubake va. Valentin Moubake, Moubake va. Montumoko azalaka zigzag. Donc tu comprends que tu es directoire et ça y a bateau en bazo locataire où tu n'es pas Valentin. Barzali Kosenga va déstabiliser l'IDPS à travers Jean-Marc Bekabonda limité. Naingana Zabar de mine. Na kota kana mabanga de na kopa solabino. Na kopa solabino en désordre na Zabar de mine. Zabar de mine côté na mabanga pas solabataire. Parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Du peuple, et vous combattants de l'IDP, luttons pour la démocratie, la liberté et les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple, IDP.